pona nzambe asungi ndio kota tuwa mutinyo sute ako kotonga na vandaka na ndimike bozana susi ya kosunga Kongo tek tek TV ya siba mutombo Kongo tek tek TV ya siba mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama ya siba mutombo. Salut na balandinyo soya Congo Check Check TV na pesibino bambote. Bonjour et bonsoir, ça dépend na air au Borolanda biso. Ngai wabino de la douceur kakande tolobaka. Tant que toza batu il faut tozaka na kibomoto, tant que toza batu tozo vivre il faut toyebaka qu'est-ce qu'il faut faire dans la société, parce que quand le Seigneur atindara biso ezaka pour un but, le Seigneur nous envoie pas parce que to milatisa to misala kaka makambo pona biso moko non. Lelo na ye na émission asika o eza santé pe vie oyo eza conçu par ngamoko ngai wabino de la douceur na mekaki un peu na vandi je marchais donc c'était une fois na kenaki zando pona osala ba chananga, mais je vis quelqu'un qui m'a donné des idées oyo lelo que non na meki un peu na ye liboso na bino na sala émission oyo santé et vie. Yango na mekaki un peu na mekampe ko changer ligne ya ko sala ba émission parce que je vis je peux aller comme ça pour na ko aider bato oyo bazana ba lobelité bato bazana ba moyen te bato bazana posa ya soutien na biso bato baza que non il n'a personne pour l'aider bato azake et ko sala pe banda tongo tipo kwazu atali pate bato azawana il n'a pas de famille ou ya koko baxele ata $50 parce que pauvreté zaka niveau par niveau. Il y a d'autres gens depuis année banditi année akolo bakeno asali affaire il y a $2000 mais il y a d'autres banda janvier ti lelo asimbi ne fiskata €10 à pambate nalingi bato bakenda babima RD Congo ba o bazali bana mboka ya RDC Congo ba bakotala émission oyo nazana posa ya ba soutien na bino nazana posa ya ba aide na bino parce que mobeko onzamba tikela biso eza bolingo. Quand le Seigneur a dit que non nazalaki na bino je manquais les habits bolatisa kingate je manquais à manger bopesa kingate le Seigneur kitate to chela nzambe biloko alia eza na bato nzamba kela ba ime oyo nzamba kela nde biso to ko porter mais fort na baninga wana na pesi un grand merci na mon boss papa Sibomu Tombo ye oya sali to ko masusu na banda ko na bino. Meti fongo la caméra ba mon andi ko na mso tozana na plateau à Ezekiel. Bonjour papa Ezekiel. Ah bonjour maman Dokas. Bonne santé. Santé qui menongol nzambe. Santé est bien. Ah qui me jali à part sa souffrance en autres. Ah OK. Ah watolinto ye batoza côté ni. Ah tozara mokali. Vraiment na sepeli mingi. Pona nzambe asungi ndio kota tuwa mutinyo sute ako kotonga na vandaka na ndimike bozana susi ya kosunga vraiment ko bimanga na bimaka pona kolia kolata savon tout ça soko bimite okolia te okolata te tozozongela onde keze katolinto yeba ozamona liboso na libota ou koma boza combien na famille bon na famille toza 5 tobotoma mibale basi misatu mibale papa na mama bakufa muto aide azate tozamona liboso te ngana za troisième na famille mibale batikali baza mibale moko mwana choye wana pe atelemi akendo zwa bino kote bokitela ki. Merci papa siko to ye ba handicap pango obota maki boyo bien ezalaki osaka accident ndoko maboy. En tout cas na botama kimia ndenge nzambe atinda mutu na mokili suka na bando tanga pe na comité niveau secondaire pase yego yelanga comme mutu ko soutenir azalaki te sera meki na côté hôpital mbongo basenge l'équipe tilelo mikande za na ndako pona kota radio mutu ko soutenir azate yango pe na zovanda vraiment na sepeli yango na bimaka mutu asunga mwa 5000 oyana ndao pe kolia za wana
na kolata na savon umo pesili tongo etani oza obligé okende susu soki nzo te permettre soki permettre te pe ovandi mpe komema mokongo mpe bato bazolemba. Maintenant sikoyo oza na makolo te, est-ce que oza na vélo? En tout cas naza na vélo te bemaka na mokongo. Na mokongo donc batiaka na mokongo bazwi awa ti zando. Bamemika ti zando soki mpe mosala esili mpo ekoti yale batienga na mokongo be kozongisa ntina ndako. Osalaka mosala donc place nga tokutana na zando kuna osalaka nde mosala? Eza kosenga aide pa bandeko oyo nzambe apesi moyen omona apesi 100 francs 200 bato ya motema la mpe 500 ti mpo kweye ozongi ndako. Siko ndenge bakenda kotika yo wana osengaka bato mbongo ozomandie. Maintenant sikoyo baleki na bazelaka yo wana soki osilisi mosala ozobenga ngo mosala. Donc siko soki pende tobimi bongo bato bakabeli yo na nzela bongo vandi on se retrouvera na combien? Parfois 5 000 par jour. 5 000, 4 000 oyo kozonga. Parce que mutu nyonso te c'est dorcas. Ozana mutema wa azana souci apesi moi 1000 francs mutu nyonso te. Neti yo yeboy. Otala distance owiti. Na kote nga na vandaka. Neti zamba kote moko mystique. Yo moko zomona. Deja omoni ngate na kolakisa yo. Nyonso zomona kote na zolala, kote na zo sokola on dirait bo mutu akota makina zamba. Ke akobima après quelques jours. Ozo c'est de cas. Vraiment kutu na kumisi nzambe po na ndimaki te okoko mekotoyo. Na mutu nyonso pete. Oya tambola na mutuka azana niveau likolo ayo koto do mystique. Mais nzambe apambule bino pe po nyonso bazo kanisa ekokisa. Soki vraiment bokokisi anaza mutu okobima te. Nazo luka mutu asunga ngake na vandi place nazo teka nazo sunga pe ba petit na ba landinga sima. Parce que ba pe ba mutu okosunga bango te. Ngande wa. Merci papa Ezekiel tozozongela yo. Son grand amour dans mon âme noire s'est levé les jours. Jésus à ma place mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, d'écouter ça. Ndi nanga ya Congo Check TV botala combien papa na biso ndeko na biso anyoka makapo dormir tozolinga totala tomona place ya lalaka. Donc ce n'est pas facile, je n'arrive même pas à y croire, ça fait vraiment très mal de voir quelqu'un qui mérite la vie comme tout le monde. De voir comment notre frère souffre, ça fait vraiment mal. Je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu y passer. C'est pour cela que je suis venue voir. Nous qui est valide, moi qui est valide avec mes titima, on n'a pas pu coco ma place Yazali bongo yo abimaka. Il sort tous les jours pour chercher à manger. Il sort tous les jours pour le kelo Carolia. Il sort tous les jours au moment où on gaspille de l'argent. N'importe quoi, il y a des vies. Quelqu'un il mérite la vie comme tout le monde. Il a le droit de vivre comme tout le monde. Ça fait vraiment mal. Ah, place na lala kayango. Mbete na lala kayango na zangi musha kasaki. Yezo zokisanga ndenge na zabo epe na zana pota. Atako lala kutu omona peta musina koko lala te na mutana vandika boye. Tongo pe kotana moyo ko lala ezate pona zana pota se dorkas. Nazo lugande lisungi. Olobi pe solala kayango obi ne ozana ba pota donc olala na seki besali yo koma na ba pota. Ça fait vraiment mal, je n'arrive pas. Donc Ozangi Mo, tu dors avec le sac Balandia Congo Check TV pour mon comment papa notre frère souffre. Ici on est dans la chambre. Mouton Zamba Kelly mérite l'amour. Oh yo, je mérite mouton sortir l'émission. Oh yo, Bolingo oh Zamba Tike la bisoto sungana to se soutenir. Je mérite qu'un beau aider.
Bo aider do la douceur azana makokite je me ré bateau ya motema malamu lokola ba papa Damas na France lokola Alfred de Mwinza na kati à Paris papa bomeka pe ko sungela Alfred je y mal le jour na monaki non na koga kite kolanda kolika maintenant suko sala ka toilette ndenge nini toilette ka kenda na keti kuna na sima osumisi na yoko zonga ka we ya kongulumu libanda toko kene pe bomo na place na sokola ngamoko côté ndenge papa na biso Ezekiel asalaka ba toilette na ye quelqu'un qui n'a pas de pied, quelqu'un qui n'a pas moyen de se déplacer. Donc tozotala comment il y a des infections, azo simba mabele, azo gripper na mabele pour quelqu'un de sa toilette, ça fait vraiment très mal de voir tout ça. Je sais même pas avec les infections botala des toilettes en Wezali. Botala combien les gens souffrent au moment où douche basala uniquement pour na yo. Ça fait vraiment mal, mais tiens, tout à la douche à papa Ezekiel. Vraiment, ça fait vraiment très mal. Maintenant, so ba yeli au cantine awa, oyo koti osokoli. Donc awa ndo salaka. Toilette na yo. Tout à la douche il y a ndeko na biso Ezekiel, il y a deux sacs. Il y a des sacs, il y a des infections. Je vois vraiment il y a des infections. Balandia Congo Check TV. Bon, mais capé ko sungande konabiso. Je n'ai pas dit ça n'ango obligatoire mais je me ré bateau yo ya motema malamu lokola batanti nanga linda na kati ya Mali. Motema ya colonel Show Matata voir combien de quoi za na makila lokola yo la maman de sous maman Ria Fatou tala de quoi za lokola yo comment ils ont souffrir Alfred de Mwinza voir combien de konabiso Ezekiel a souffrir ça fait vraiment mal. Il y a Sami Munda na kati Autriche botala de konabiso Ezekiel il souffre ado simba mabele pour aya ko sokola il y a des infections botala place en des ali microbes ils a partout ils s'accumulent toujours des microbes jour au jour parce qu'il n'y a pas moyen de se déplacer azala makoki ya kotambola te azala makoki ya kotelemate pour ça là donc il m'a dit azala ba pluie on est parce qu'azo vanda minga zola la na etoko awa nde to moni douche na yo sokola place na sokola yango ko bachela kayo bassin cantine yo kocho sokoli bachela nga cantine sokona sisi na bimi siko bato bazolanda yo koki koloba nini bato ya motema malamu lokola bakier sensible ma grande sœur azolanda yo lokola babosi bomutombo mon papa mon patron tala Ezekiel yo miso tinda kinga yo na yo kosala tala combien lelela bato ya motema malamu nzambe a touché bango balongola yo na dit parce que moi je vais pas na monaki yo je vais pas que au continuer na eloko nzambe aza souverain il sait combien akotanisa kinga na yo parce que boza ebele il y a plein de gens je vous rassure balandia Congo Check TV il y a plein batsaka bona mkonga bazozanga ba vélo ils viennent à Zandouana pour na commandier ça fait vraiment mal de voir tout ça. Ezaki na batebele mais mon cœur est simbaki j'ai dit na ça qui bémission na yé mais na baki fona koma sur le terrain na tola combien comment il vit émission eza conçu à travers la monaki de konanga oaza il mérite aussi la vie il mérite aussi ya kolala la mbé tu mérites aussi alia bien mais non sikoyo osala rande ni basokola yo oye awa en tout cas osokola na sola ngamo ko madorkas so na silisi kolate bilamba pe problème parce que les place na sokolate au moins pe bilamba msusu kotimai na soli kandengo wana na lati simana zongi ndap alors
yango na senge pa bandeko o moni ke soki place la sokola keza malamu se ka sunga ngate soki place ya sokola keza boite vraiment nzambe asunga kaka oyo ko sunga ngape nzambe ko pambula ye parce que bokonzi ya likolo eza pone kimvua mate kimvua mekotikela kana mokili eza mvua moko atune pa Jésus ke non pona kote likolo esengeli non kabola bomengone pa babola alors na likolo eza te non o mema na mbongo kabla pa babola ba veve ba orpheline eza biso eza te soki na keza ndukuna omona mbule beti parfois dérangement ko ikuna bakuluna babeti mabanga na okima ndenge nini baninga ba okima batinga wana libanga pe ko zwanga pe na kufi na ke pa pono ko luka mais soki na zana moyena nga moyena déplacer na ke musika eza te ema dorokasi mais sikoyo est-ce que okoki kolela bato ya motema malamu nga naza na posa okendaka zandu te parce que nzela oyo nga na ye c'est très risquant yo moto oza na makolo tokendaka zandu kuna lelela bato ya mawa oyo bakolanda yo basembela yo velo epuis baluka moyen basunga yo osala eloko ke okendaka kuna balandi na nga il part na zando il sort tout le jour pour aller manger ne fût-ce qu'à $5, je vous rassure. Des fois aussi, à Okendebe, Azangi ne fût-ce qu'à $5 wana. Il vient comme ça, il vit, il a ses frères ici. Mon place à Zola, là, ça fait vraiment très mal. De que les gens balandi à Congo Tchèque, Bazola Nayo, Basala Nini. Est-ce que Moutamala ya malamu? Oh ya koko mona na sunga yo, oteka, ce que de l'homme Moutamona ni apesa mbongo, okozala makoki ya koteka. Ata lelo lobby vraiment augmenta shutera kenda zandu pena ke sani ntsukuna vraiment azuru ndeli sungi mutasunga parce que comment bon te parce que nokoli ape esili mais esunga na vie o nzamba ape singa ozomona madorokas ezate no nakenda ka pamba potek po soko lukite moyo liezate moyo soko la pe savo ezate moyo pe olate lamba ezate ozomona bosoki obimite osani mais ko bima to bimbe na passe ezate par semaine ko bima 3 jours parce que ça très mulaiti et voyez bino ko moni je vous rassure na kokite nga kutu naza makoki na métier on n'a pas pu donc on a pris des motos to risqué maintenant quelqu'un qu'on le transporte ba me makaye pa bimati na centre ville wana je vous dis tozana mokali mokali eza ba côté ya aéroport na biso Angile balandi na ngai bo menka pe ko portelinga main fort matata Brigitte Kenge na kati ya Paris matata vois ton fils vois combien de collapses Ezekiel mon frère Despe le général Jojo le donateur bomona bato ya kosunga bomona donc je vous en supplie bomeka pe ko aider ngai na sunga ndeko na biso ameka pe ko vivre comme tout le monde il mérite aussi ya kolala na mousse il mérite aussi amela pe je sais même pas ce qui ano e bandes ko lié déjà soso nanu te madoro kasi mbongo ko lié soso eza wapi biloko ya Kongo mata comment mbongo ba pesa kabiso o luka Thomson bien likayevu ozomona ubie matembele mbongo soso madoro kasi wana eza biloko ba patron eza pona biso bola te nzamba rosala lelela batongo bali ngai na posa olobela bato balongola est-ce que olingo continuer kolala kana sac yana bien mutu soka monani asombela yo muslelela tala caméra meti kuna sala appel mutu o romona na naza posa olala na mus parce que za mutu za na makila lokwa ya biso ba patron na bazala makila lokola yo mutu o azo vivre azana droit à l'équimbongo je mérite oyebisa nzambe asunga bato atoucher mitema bato ba ya comporter yo mais fort na lingita na royamba la sima nzambe asala quelque chose lelela bato motema malon bazotala yo basunga yo vraiment yango merci pa madorkas vraiment na zongi merci en tout cas bandeko oyo penda nzambe asunga banda botama azana bozu azana tala vina zomi nazana ngo kolala na basake kutindenge nazana bopota ta mususu pana pota olala boye pote salio pas olamki pe ovandi tongo etani azoma donc eza vite vraiment oya zake azamo sungi azabos asunga nga vraiment atamus nyoso wana nzambe mutu akopamula ngate parce que soko batili mbongo ebele batika mbongo mais azangu mutu kosunga soko sungi babola epa nzambe uzana lifuti ngate mutu no futa nde nzambe mutu ofuta jango madoro ka funa na sepeli ata lelo vraiment
nazo sambela nzambe asunga soko mutu amone ke non abima lisusu te vraiment nakosepela makasi nakosepela po vendredi nabimaka te nasalaka priere yanga moko na ndako po moi kosala déplacement na église eza te velo eza te mais soki nazala velo naza na moyen ya kodeplace kokende église mais nasambelaka nanga parce que nzambe mutu akelanga nayebi nzambe natanga mpe bible vraiment yango nasenge mpa bandeko tala vi nazomene yo moko madoro kasi omoni soki nga moko na biso na boye olingo te ondima ke no ozokosa bino bosalaka boye mais yo moko yo kovivre présence donc yango ngai vi nazomene. Merci ndeko Ezekiel meti tolingi ofilme nga bato oyo bamemaka papa Ezekiel ndeko na biso Ezekiel tina zandu kuna ofilme tomona bango totuna bango soki basaka ndeni po bakomisa ye ti kuna na zandu parce que biso mona tonyoka et puis bango batie mutu na mukongo basalaka ndenge. Bonjour mama, kombo nani? Kombo nanga mama. Mama yo bozande ni na ndeko na biso Ezekiel? Ndeko nanga Ezekiel azali ki nanga ya mobile. Mala kantem na famille. Ngana zala kwa mwana mibale ye mwana misatu. Siku maladi yango utaki ndeni? Maladi utaki ka ninge abande ko kolabota makina ngote. Abota maki abanepe ko tambula na yeti atangi pe akomi na DSMCO nde maladi ye kozwa ya bandi kobela. Kobela bela kana kozanga makoki ndi yango ememaki eti na niveau. Ok, merci maman. Maintenant nga siko nakutana ki na ye na zando, tokutana ki na ye na zando. Maintenant siko de awa na moni place boza awa tia koma na zando kuna saka ndenge ni bosa ndenge ni. Na memaki na mkongo po tozana lisungi te tozana tata te mama te. Yango tokendaka na ninga mke bandeko tanto ko osunga biso pona moye ya makopoto meka kutuna na hospital mbongo basenga anga wana po akota bakine wana ekoka kite mona na kite yango to meka iko kende kuna tanto nzamba ko osunga na nzela ba bino baninga bato bosunga biso poto salisa ye. Merci sikona lingi Olanda o fixe caméra kuna bato ya mitema mama bakotala o bato oyo nzambe atikela mobe konza matikela biso bolingo bato bazana bolingo oyo basungaka bato bazaka wana pona kostoye biso lokwa babosi bomutombo lobela bato singa bato baya ko porter le bino main fort. Ya bandeko na merci na moni lokola tanto nzamba yoki kolela na biso Ponzamba lobi bisika bana na ye bazali ya bosa na ba oya yete. Nzambo asalelaki ndeko oyo abana ko mona te. Abana pe ko tambola te. Nzambe wana to senga katang nyonso nzambe wana pe amona biso pe. Na mo lokola nzambe ayoki kolela na biso. Ya to sengi lisungi na ba o nzamba tombola liboso. Basunga biso pona ka o ya leki na ngai. Potozana ba parente. Nga moko yaya na koma mama lokwa tata ngapi mtu na memake na mkongo pona ko luka lisungi to sungama. Yango na moni ke soki bozana mitema mutema bolingo ya kosunga biso bosunga ngana leki na nga oyo. Susi na ngezalaka lokola tozana susi ke yasimba tama beki amikana ko tambula tana mabeki bosunga biso bosunga biso nzamba kozanga te kupambola bino. Merci beaucoup maman. Metitima tokomi to chute vers la fin. Merci. Na balandinyo so tozali boso ya ndako place ndeko na biso Ezekiel azalaka tokota ki na kat. Il nous a montré comment il dort, il nous a montré comment il fait ses toilettes. C'est vraiment très 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 choquant. Émission eza conçue na do la douceur. Nakutana ki na ndeko Ezekiel image bomona ki na zando. Donc na lingi kaka nde mama lobi Bartimée. Le jour à kutana kina Yesu mise monaki biso siko na siècle oyo tozana nzambe moye to kutane bote mais ndeko na biso Ezekiel akokutana nzambe à travers na yo à travers nanga inde akokutana na nzambe pour que azwa sourire na vie. Émission na biso eza pona ko soutenir bato bazana ba faible baza babola bato azata na makoki ya kosimba ta $10 te na jour. Ndeko Ezekiel abimaka na samo ibomoni na samo wana mutaya kabeli 200 francs na biso awa oyo kenon soki akangisi mbongo ndalobi eza musala na ye akokoma na pas même ata 5 €, pas même $5. Vous voyez, il y a ses frères azana bandeko siko ba transport à pamba nga moko ko uta kuna na metiti mati out de dépenser plus de $5. Maintenant ce qu'il y a à Kekuna na Zando, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va payer les transports comment?
J'aimerais bateau ya mtema malamu bon menkape kosungelanga papa Ezekiel, ça fait vraiment très mal au cœur. Bateau nzamba pambola ne fils kata 10 € na yo na lobi te na sali nanga imposition te ya bato nyonso boka bosunga na lobi bato bazana mitema amoni ke ndeko na biso azana droit ya ko vivre lokola ngande na kenaki zandu dormement pona kutana na il a aussi le droit ya kota restaurant à koti pezanda sombi elamba, il a aussi le droit ya kolia soso. Il m'a dit que non depuis année bandi alieta soso te bande konanga bo menkape ko soutenir ngande ko Ezekiel oyo Nzambe akozanga te ko pambola bino lieu que to ya kato sala ka ba futilité au lieu que to ya ko sala ba makambu moko boye to menkape ko sunga bato bazana passe et kozala bien na pesi merci na bato nyonso oyo bakoya pona ko soutenir biso tokele na likambo tina suka na kosepela makasi soki lelo na moni ndeko na ngai Ezekiel na velo na kosepela na moni asali eloko moko parce que moi mikolo eza makasi na Congo, mais je le vis sous le soleil en train de manjater azo senga mbongo, ça fait vraiment très mal. Bato bakosunga biso pona kende kona biso azwa suri ya vie Nzambe akozanga te ko pambola bino na pesi mbote na ngai na balandi nyonso ya Congo check na pesi mbote na ngai na ma grande sœur mon sang un cœur sensible, ma grande sœur, tu vois combien les gens souffrent aux hommes, on a quand même à salama. Papa Damas, papa Oyamute Mamala, mon boss ici, bon mon patron, papa Oazole Mbate, Azako continue, ko sala biso confiance, papa Sibo Mutombo, merci, grâce na yone to sali to koma awa, idée zala qui a de la douceur, mais toi tu as ajouté un plus pour que to koma sous na place o esika, na pesi balantinyon so, ya Congo check TV, merci, ceux qui nous ont bazongité, to kokutana mbala ya sima, check. Awa muki oyo Congo check emonana kinango on a rien, mais je sais que o ezanda kuna biso ezamba liboso te roya bato oyo nzamba kosunga akotala bakotala yo na yebi ke nzamba kosala tu auras plus okozwa velo ba besoin na yo ekoza réaliser de même nzamba kutana kina Bartime nzambe pe akutana na yo na nzela Congo check TV okozwa vraiment solution muki oyo Congo check ebongusela ekiyo ozwa parce que na kangio journée falo kende boulot na yo kuna okete zwata wana na yebike nzamba kosunga to kozonga susu muki o nzamba kosunga susu to royal susu pona to sunga yo retrouver sourire. Bye bye. Congo check TV Yasiba Mutombo. Congo check TV Yasiba Mutombo. Inanyese na Congo check mama Yasiba Mutombo.